kaka ndenge toyebisaki bino toyambi moko ya musicien ya Fabregas Maestro ya Lights Musique toujours quand toyebisaki bino tokitaka sur le terrain. Bonjour papa. Bonjour. Papa yebisa biso position nini oza nango na minutes oyo degré nini ya émotion oza nango pona musicien na biso o atiki biso Jonathan. Ouais, ezaka nde tozaka na ndako so bobungisi frère na bino ya ndako bozaka naye ezande biso toyoka. Donc olala te omona ke frère oyo yolalaka naye esika moko olamukaka naye oliaka naye otambolaka naye mais aza lisusu te. Donc naoyeba te na ndenge mokili boya biso bato moyen na koexplika yango eza te po eza nzela na biso nyonso, c'est tout. Papa yebisa biso souvenir nini ozo garder par rapport ya musique, par rapport ya vie na ye mobimba o aleki kati na biso vie nini ozo garder. Bon souvenir ba souvenir ezebele ozo garder, expliquer biso ta souvenir moko to mibale na ba souvenir nyonso. Bon so na koloba beneza ke nde balobaka mutu soki aza isute nde malamu na eka eloba maka mais biso pe to kanga monoko te to koloba po mboka oyebi linda like. Hein? Depuis Bana Pipo, tu as un double album Poison Antidote, disque d'or, Yemota Betaka. Donc guitariste oya Betaka na mboka na biso, oya Betaka. Guitariste oya Betaka. Eza jiseka yoto. Ye to bungisi to zane sous tes Linda Like Jonathan. Donc souvenir muneno nga na tskai na e po nga premier disque na nga na yemba yango Kirsis. Donc soki lelo nga pe na yembi boye aza parmi moto oyo encourager kinga kopesanga mayele kopesanga noa Yannick no moni musala faut discipline faut boyer donc lelo nga na komi la nouvelle école donc par na yepezali yango moni toza boye zomona o nazango o eza ngai corps de cou oyo to laitsango pona ye donc na nzoto boye toza na été mais na esprit toza na ye yango to symbolisant boye to laitsango mibale. Donc ba souvenir ezaku ya koloba te po mokili des ozoyoka hein Julie Kinti meza de na TV eza na radio zo beta mokili mobimbe zo beta donc souvenir yango na koloba omona donc na koloba pena te pona frère na biso po matoi na misu ya ba congolais ya mokili mobimba ya Afrique ya Europe États-Unis baebi. Sikoyo pona ba rumeur o etamboli par-ci par-là que liwa ya Jonathan eza na maboko abatu. Bon maboko abatu te to préciser bien eza na maboko ya Maestro Fabregas pona rumeur wana to kolobela ngoni. De wana botuna bango nanu ezalaka ndenge nini ba rumeur wana po biso to yebika ke nzambe moto alingi ngana yo to zala na moment oyo. Biso to leki frère na biso wana ne lorote o aza kuna na ndako malili to bimisa siko to leki ne lorote. Journaliste pas son gars. Permettez. Hatuna shida ile. Yama. Tuto zanzota biso ya Jonathan. Zokende siko place bakolango na Sanef Jonathan Fabregas akufi baza zokende lentement sirama tokende sur le terrain poto lela artiste na biso Maestro Fabregas yeyo azobima Maestro Fabregas azobima très émotionné azolela makasi abungisi moko ya ba musicien na ye tozolanda bango malembe toke koma na place tokolela matanga ya Jonathan Dalike. Fabregas, Maestro
Chauffeur avance, rapide. Avancez de. Ok, avance. Ok, chauffeur avance. Ok, chauffeur, toujours à bord. Il y a qui maintenant on s'est plongé dans. Et attention, madame, quand on porte. Gauche. Une autre fois. Et pas en avant. Marche. Une autre fois. Vigia, passe. Viva Liga!
Jonathan c'est un frère. Tu es banani kana musiki. Ndeka kana ya rap ko tala bango. De to zala ya moto ya koyeba na konga la zandi kwa le ya musicien mo abetaka. Chaque fois na ya kana rap. De to ya ko mesana na Jonathan. Bon, c'est quoi un bon souvenir niveau passé na Jonathan. Pour Jonathan contribuer ming na musique les maestros Fabregas. Jonathan sali ebele na mukwa. Asali vraiment ya ebele. O nyo so betaka banda to banda light music. Ti lelo Jonathan. C'est vérité to bina lelo zigida. Na mo wo wo ngolo bate. Asali bene ebele na mboka. Asali bene ebele. Ils ont ma passé si koyo. Tongo ils voient qu'une nouvelle que Jonathan a sauté. On y a pas qu'on deni pesa ki wa posa ki wa. Donc pas si moi bobo imaginer. Tara mde bozala na concert ici même sous bobo même sous transport nzela mo kwa série wana. Tipa komina oya kombina ki bobo ndule boyo avant ndule bande bo fana na sima bino na bino bobeta ma solo. Tant ba prendre un frère wala ndinga sima za sauté. Vraiment ça lenga passe. Ya makasi. Toujours kabarime résultat pour la mingi contre Fabregas Alekisi famille zoloba quartier zoloba sikoyo yum to vanda na Jonathan oyebi Fabregas bien oko témoigner ndeni pona ye non omoni mokili sobolanda kaka bato nde baoloba tosari ata yo mpe na cité bakotraite na bandenge mo alors koza mpe bongo te so oyo ayebi lisola Jonathan ayebi Jonathan azali des malade solandi batémoignage mare ya mama na bango andai dao mpe les malades moyebana tosala oyo nyonso kokoka tosala orchestre tosala mais Dieu n'a pas voulu récupérer mon témoignage oyo baoloba tokanga bao minoro te balobaka nde baoloba mais oyo biso moto oyebi ke Jonathan beli moto atikala libanga na mokili aza te. Merci et mes condoléances. Merci chérie. Oui, kaka ndenge toyebisaki bino tokitaka toujours na terrain mpona koyeba bavrai makambo nyonso ndenge nyonso ezolekana na mboka mpe na site na biso ya monene eko RDC ya le boss Jean Chibwabwa toujours bambote place azali toza na sango mawa makasi mpona papa na biso Jonathan oyo atiki biso musicien ya light musique kaka nde toyebisaki bino toza na kati ya masolongo toujours place matanga ezolelama place ebembeye donc mawa mpe pasi mingi na motema tokoki te nde naza boye nazokoka te toza mingi émotionné makasi mpona mokolo lelo journée na biso donc eza mabe makasi kaka ndenge bino moko bomoni masolongo ndenge touti nango banda morke toye nango nzela ti awa donc souci pasi mingi na kati ya motema yango wana nayebisi bino toujours bozala toujours à la page bolanda suite mpe fin ya masolongo ndenge elekanaka merci.